Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, et c'est un cause en abîme le sous na carte émission na chacun son tour. Vous avez remarqué que deux sur terrain en route nationale au Ekabola qui vraiment mande kamitendi mande comme aussi quartier Matadi Moyo Matadi Kibala et Koya qui depuis et Bukala qui complètement depuis Ambula ya mardi siko yango biso à chacun son tour na kati ya Congo Winner télévision to ngai to vraiment sur terrain to so na baninga bandeko o bazali vraiment konyo comme bazo période ba fête mais bazé baté où commence basta la net nini tala ndenge bino mo monda banzela eza mo ya ko beba ba commerçant na biso bazo baté basta la net nini voilà na ko lobisa mo bandeko vraiment o bazali ba victime ya banzela oyo na ndenge museza ali ko kine parce que ba nonsa ki biso jana buto ya jeudi wala ke mo sala bandaki na ngo na sola ndeko la ngai mbote ya mbote maman kombo nani kombo la ngai Seka Kapela ndeko Seka Kapela to moni na kati ya route nationale awa na Matadi Mayo précisément nde pongo ekata na ki c'est ça qui dit yani po ezaki malamu to ça qui ya ba fisia. Non, en réalité, première chose to go koloba parce que toi pe bateau to tamboul moi na quelque bambo comme ça va pas yaper. Tout le monde peut moi va continuer bango de vie na bango va vivre quel que soit que non la réalité ya ba difficulté et ça na ba pays nyos tout to koloba ka te que non ba pays musu bazaka bien té ba pe na ba réalité na bango ba pe na ba défaut na bango. Mais ya ko mona biso Congo a vraiment en réalité par rapport à moi temps on moi mke to sel libanda na ndenge to zongi na mboka na so to moni en tout cas lo moi malongeze tamboleza te pona ko loba vraiment en vérité ya ko bomba te et lo ka malonga ezo tambola te. Par exemple le quoi la question o to tuna ngai pour événement o avant non événement non o esala ba konzi balekana aba mataka bakitaka batambola pe na malombango ya to se biato ebele. OK batambola pe na mboka mso libanda ba mona pe ba prince pe ya bandeko mususu prince o eza route nationale numéro 1 mais eza na qualité te ya kozala route nationale numéro 1 pour na komona eza na qualité te ya kozala route nationale numéro 1 premièrement toi non éclairage public te deuxièmement to tambola non na deux bandes après ça deux bandes yana eza serré toujours les cana ba camion ou eza ya ba kilo ya ba charge ya ba tonnage ya makasi na ba camion ou eza mikie soto longo na on étape wana to wana ni ba signalisation routière ou eza l'axe ba séparateur ezati siko na nyonso na benga catastrophe naturelle po esalami déjà au senga netini elo ngala ko senga ta to sengi po de ya ba senga ka banda kala ba réaliser ke lo moko te mais o ngala ko lobeza ya makasi biso na bango mutakeli bango eza nzambe esengo o bazo sepela na yango baye bapeke no baza bango moko te baza pe na bato nzambe akelaki ache bango etake ba congolais lokwa bango baza pe na souci ya ba congolais baza na souci ni chinois ya zota maboko to moni ndemite o bandeko ya AGFCPT bazo sala déjà musale bandaki na butu ezo sepelsa bino raté ezo sepelsa biso raté parce que biso mono ba congolais toza a combien de congolais o bazo chômer baza a ba génie ba ali to na ba génie militaire bazai to apela ba génie civil bazali. Combien de bateaux baebi misala baza, combien d'ingénieurs au baebi misala pe baza na Congo ba ko pe ba simbi musala na biso baza. Bateau batinde la biso la ba chinois basala eloko te, ba vanda kati. Bateau ba simba ba sala ranyo so ba congolais. Bango ba pesa ba idée na bango ya mabe yango to mona ba réalité oyo. OK, merci beaucoup ezaki plainte ya bana mboka par rapport à catastrophe naturelle le salami ndeko na ngai mbote. Oui. Yo pe oza parmi ba victime ya nzela. Naza victime nzono. Commerçant, voyageur tous années. Bon, naza pena mwana mboka comme commerçant aussi. Biloko na ngai belé eza awa na kati ya mboka. Neti ba musi na ngai. Eza kuna na yiki pena ke na bimisa biloko mais nde to ebeli libengi bakanga ngo fo ba bandela côté libengi bandeli. Fa ba bandela ngo kuna na se ba cha ba mire mais ba donc ba béton armé. So ba banda béton armé nde ba bandi siko ba benga nde génie o ya sala ba biloko wana. OK, merci to continuer toujours ndeko sengi ba benga génie abil mumba to tambusa na no micro na bandeko basa to ko bakisa na nobi bisimbi bala muka to basingo to sa ba chef coutumier et comme ba aventure to ezandenge te premièrement na nous elo no to ko lo ba pe za kanda ya biso etake peuple population etake congolais nyonsu et to mona réalité te na mboka to ko silika pe ba koko na biso ba ko lo ba pe ba ko yoka o eza lokwa ba réalité pona ngambo na yo bandeko fo basala enterrement albi bandeko fo makolo fo bakatisa tina ngambu na ebembe honorer yango te ata bino moko to pesa ngo valeur te ba makambo to esala makana ba Congo na ba mboka ko bo voyager est-ce que bo mona makambo bo mona ba réalité bo mona ngo te mezaka na Congo ce que fo bo mona ke kanda ba biloko na esala mité e ko sala masu ya kanda ya makasi
ya makasi suko leka siko bino bo luka keno boye ba suksi nango zani ezako lela ya peuple ne bo na yo wana suwe na yo wana za suwe nango ezako lela ya peuple nde événement o eze salama so bino bo solo na biso te bo solo na peuple te boke solo la bino moko kana kata parlement na parler du peuple bolobi parler du peuple signification nango zani eza pour na peuple eza pour na biso est-ce que bo benga biso to na parler du peuple te bokota ka kuna bino ba député ba sénateur esili bo solo li après bokomo diriger biso bomo bangisa biso comme si so na tracasser bokomo nyoko la biso oh so bo solo na biso population te bo solo na peuple te bo solo pe na ba kokote pe na ba chef coutumier te e goloko ke simbe ezala te pe fo bolela pa nzambe bosongola mutema na bino bolongola ba monde na ba science script bozana yango pe bokomokoma na suka boete tozo souffrir tala mama ndenge tozo pola la mbula na guerre pono ko tozo na guerre na est nzoko tozo na capitale botande to souffrir boete bozo conclusion ba kontamboka batela biso likambo. Voilà, merci beaucoup maman. Maman. C'est résultat ya suka o eza lokwa ya suka kanda o bozo mona o eza kanda nzambe bokoluka la bino solution nyonso soki boluki bosola na peuple te boka mawa peuple te lo moko esala meza te. Merci papa. Esala kaka papa yo na monga fula to lobi soka bo intimidation on lekana a to zola bino solution. D'accord, merci beaucoup papa boni nakoli na mtu boke papa mama ngana utaki ngeba to komia wa nzela ibukanaki to bamemeli biso bakolia kwanga kobana kuna ti awa to futango 15000 francs to komina zokende wapi siko na zoni ngeba donc ma watro to zapena na Kinshasa ko sala koteka biloko no comme d'habitude to yaka pena pona koteka mais to koma lelo pena to regretter makasi po ba moko pena to dépenser ya catastrophe naturelle bosenga na wezani bon o pena to senyi ka fala ko benga pena donc ba continue biso ne bazu ya biso ka solution pena ya bien po boye pena ne osimba te. OK, merci beaucoup ndenge ka bozo papa ndenge ka bozo landa ba mabatu do couper. Merci beaucoup Nandé Wazali Kolanda biso vraiment direct ya Congo Winner Télévision na rappeler bino susu nous allons na route nationale bande ko ya matadi mayo matadi kibala o bazo utaba Congo bayo sa ba marchand baya côté ka ba marchandise na bango bazo lela yembula oyo ndenge za ngo ka mike bo esuka po sinote mawa lisul kola mawa na ben ser bozo mola ndenge banda ko bukani bande ko ba memara ba marchandise na mutulo rola bazo kimaka guerre dans choix exact na période ba fête fa ba teka mais zelande exact ndeko la ngai opesi mo mokongo mbote papa mbote ngai bazo kombo nani Asher ndeko Asher to monyo so visiter na karaté opposa parmi ba victime ya catastrophe te biso to fanda roto te biso fandi na cité verte mais to ki otala libulo po somo batara mituko elekate ezaki nini mbula nzela o ezaki déjà na mabe toka ebuka ni mama nzela elle est bien mais batu batonga ba parler nde batonga ba parler faux ba tonga bandako ya ba niveau mais ba yeba canaliser maité ba ça ba puis perdité or que tant yo tongi parler étage faut ça ba gouttière c'est puis perdu comme ça maya mbula yo gérant calme yango ba erreur ça ma trop pour nini trop ki nigérien na Congo mboga ya mabe babina ngamba bakonza mboka pe batiaki mwa liso mpanzi te donc ba ke otala bongo yo mona bongo suswa ba ya ka kei lo malonga wa sala ya te libulo lelo to vendredi et bukona depuis lundi non mardi na butu voilà na butu ya lundi na mardi libulo bukana eza route principale memi ti ba Congo ba biloko yaka siko surtout na période ba fête tala ba vivre frezo yate ba roquette si to betaka mwa kwanga ezo yate ba kare suki kuna ba mituke elekate kasi ba renforcer ba travaux to mo déjà misale salama yo moni misale salama est-ce que mutuka nye eleki ndo mo na ngoka boye to ebite so ba kuna omkoni to mo na ga libuli. Merci beaucoup de Kolanga qui participation par rapport à Yanzela Oyo. Je vous signale déjà que Missa les bandas qui depuis Boutou ya lobby donc Boutou ya jeudi tomoni moi agence Belé donc agence ça la rabat travaux routières et Belé bazo salara misala mais toujours toujours suite favorable parce que ezali vraiment pitoyable mawana biso ba petit peuple oyo talaka to yebate albi lumumba oyo ezali est le beta bande ko la micro na biso
biso ya Congo Winner to ezali Kinshasa. Voilà. Déjà toujours qu'on continue mais boye ba été ezo sala passe. Mais yango mbula onde nini kaya ya nini ana mbula oyo siko problème eza nini na mbula oyo mona to lega bwe papa to tia micro omoni place oyo e banda kolia makala awa na awa mikolo ba japonais bonso mukala oyo basala ngo basiliza pona ba deja oyo ba pona ba chinois ba yiko sala eloko te batima na ba radio na ba télévision ba lobaka solution moko emona na raté si le lot mona ka ba crédité auto kende tu wapi comment on sait banane comment on sait bino moko eza biso te donc biso population to komaka tracasserie onyokola obotola koboma nini to tisa ba raté to sala nini na Congo oyo to yaka kotika bino na kibokonzi bino boliaka na bino bosepelaka na bana na bino so boye na nzela wa bino boleka na biso totikala na bambouteillage ezalaka mpe na bongo boluka solution so solution emonana te un jour mboka oyo bato misu mpe deya bamatirité bamakambu ese ya baproblème eleki na mutu oyo bozwa solution te mutu na biso mpe deya bakongole te eze pete. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moumoume Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.